toujours na cleboa.com. Boyebi ndene sabino chaque fois biso to yaka kaka tozawana musana biso to ça dit to biangama pour vous informer. Alors nazana mama ya se ya mai. Mama ya se ya mai. Comment les alara to comme mama ya mokili. Mbote papa et comment les ali kaka ezaka kombo ba pesa kingai pona ba information na ndenge to pesa ba information yamwana ba pesa nga kombo mama ya mai comment les ali donc yo bino za toujours na sekaka to luka ka ba information na ndenge ka eza nde héritage ya mokonzi na biso banda toi na président na biso mokonzi to landela ka ba idée tout ça na se mai pe mokonzi na biso mususu na CCDP na biso pe na se mai donc voilà eza nene pour la bon boni kasi CCDP ça va en tout cas CCDP ça bien les autres très bien tout ça bien tout ça toujours kobundana toujours na kati ya résistance pour na koluka ko libérer mboka ba papa baza na kati bazo travailler dur ba maman baza na kati comme ngamundo nazali na kati la porte en tant que porte-parole toujours travailler dur pour na ko mobiliser ba congolais ko mobiliser congolais na ba congolais nyonso mwasi na mobali ko mobiliser congolais na kata résistance ko lakisa bango qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est résistance to ko lakisa bango comment ba ko linga mboka comment ba ko linga mboka po otozo mona leo na Congo papa et ali passe donc il faut mouvement de résistance ngona eya pour na information pour sensibiliser ba congolais pour na ko yeba et l'okoni les autres de na mboka na biso et l'okoni occupation et l'okoni les résistants et l'okoni qui combattants qu'est-ce que et l'okoni to ko sala pour na ko kuluka moyen ko sangala biso surtout ensemble pour na ko libérer mboka na biso o eza occupé donc ya mwana batunyo sofu ba na bango na CCDP papa ezali eza mabete yango pe mutno so pu pété parce que mutno surtout aza d'accord na ndenge biso tozo tambola pété mutno so aza d'accord te moi batumsu baza na bango d'accord pour na roza na kati ya occupation batumsu baza na bango d'accord pour na ko aider occupation batumsu baza d'accord pour na peuple souffraka bango bazo za la bien donc mutno sa ko yate donc oyaza na kati na pasi penza ebike na pasi na mboka ana besoin mboka neza libre à quoi il y a région de Bissau mais oh mususu bon avant ni kaka c'est pas grave namoni olati namoni vraiment no olati mingi fotala kuna parce que bato ba na biso ba kuna ndengo olati bo et la sentir maintenant parce que tozape na mois de la femme mais journée yango bato belé ba femme pe belé ba yebaka vraiment ndimbola na yango te c'est-à-dire pourquoi ba benga le 8 mars la journée de la femme et uta wapi ezane journée wana ba tiaki yango parce que ba monaki moi si azalaki un peu c'était groupuscule ezaka makasi ba basi ba résistante lokwa ba biso bopé ba telemaki kokotsa ba loi kokotsa ba décret kokotsa makambo na kati ba nini po moi si aya kozwa pe valeur parce que moi si azalaki un peu na sima mingi yango wana basi pe lokola biso ba résistante ba telemaki ti après ben koko ça loi la journée de la femme mois de la femme coûte ezalaka mois de la femme au fait journée de la femme ezalaki le 8 mai ezalaka mois de mars ben eko décider que mois de mars c'est la journée de la femme ça dit que c'est juste pour que mobali ayeba que moi si existe au fait c'est juste pour que moi si a existaka koyeba ko respecter moi si koyeba ba loi ya moi si koyeba valeur ya moi si bimana libanda yango wana ezaka raté journée de la femme pour latima puta au dendi au saté c'est ça même chose dans ça la landi ba bi mois de la femme plutôt journée de la femme eza moi c'est faut la tili puta va na papa kola tali puta pona moi si eza sengoze lengeza respect au contraire biso ba africaine to yebi yango ba congolais surtout to yebi li puta pesa moi si kilo pesa moi si nini soki moi si mukolo wana tili puta eza kitoko eza mabete eza sengo mais ayeba que journée wana ezali journée oyo moi si faut la respecter biso na Congo na journée de la femme wana eza mois de la femme mois de mars eza mois ya pasi pour la biso ba Congo soko na tali na ba mboka misusu na ba Europe tout ça mois de la femme au basi baza ko bimalibanda baza ko revendiquer ba misusu baza ko sala ba marche bazo kasi biso na Congo eza la mois moko soko na kanisi eza mois ya pasi eza mois ya pasi parce que soki o tali na mboka na biso na koloba na ba maman moko te awa o maman nini o ya yebi ke makamozo le kalamboka na biso na sepele ke komona ba maman mususu baza ko le na ba média baza ko loba na ko le avec détermination c'est ça la femme sans ya pasi po tala pasi baza ndenge tozo so la bon na loba na bino papa
misusu baza ko violer bango na bana na ba mama na ba koko na baza ko violer bango là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment femme congolaise moi si ya Congo pe akoki ko sepela ata waza na poto akoki ko sepela te moi si ya Congo akoki ko sepela na journée na mois lelo te akoki ko sepela te papa akoki ko sepela ta ko zala alobi journée la femme c'est vrai akovanda mais na kati na ye azana kati na mawa fois loba za kutu journée ngo wana eza journée ba maman congolaise biso nde ba moi ngo oyo eza ba moi o maman congolaise nyonso tout congolaise nyonso azana Europe par atelema parce que bo baza kuna bakanga bango baza mertu mamba ça eloko ezate mais biso batoza libanda eza sanza moko o ba maman moi je franchement naza ko senga ba maman nyonso ya congolaise bima salata vidéo loba ke mboka na biso loba pona ba maman congolaise lela pona ba maman congolaise akoko sepelate tokoki jamais ko zane sengo na makambo o ndenge ni baza ko violer ba maman biso ndenge ni baza ko violer biso ba objet sexuel to comment objet ba arme facile ya ba occupant il faut dire la vérité ya ba occupant to benango eza arme ya ba faiblesse ya ba faible to comment kuna et puis ba maman mususu nazo lancer appel papa limbisanga na lancer appel na ba maman oyo baza soi-disant ba politicien kuna na Congo bino ba maman oyo boza ba politicien na Congo bovana na ba tozo mona bino na ba nini na ba hémicycle kuna bovandi tout ça boza ko leka puta boza na sonité bino bazo violer na sima mukona bino na sima makona bino bazo violer bande kona bino basi moi de la femme bovandi boza sima kana chien boza ko landa mais c'est quoi ça bino ba maman congolaise boza na sonité qui valeur na bino basi ba aussi sango na misu na bino bovandi na bino pe boza ko tala boza na ba nini parce que boza na ba chauffeur ba voiture ba nini ba ndako ya bien bazo ma bino bazo ke na bino mais na sima makona bino kaka na Congo basi baza violer na sima ezala na Kananga ezala na Bakongo ezala na Kinshasa ezala partout na est kuna moyen kuta kolobeza te ya kuna ya micronosi ya tout le temps nali na poser bino question tango baza ko boma maman na baza ko violer na babana wana boyoka ka boyoka ka te moi je sais que boyebi yango mais bo sala kande na nko bolinga kande te ko sala quelque chose mais pona nini bino ba maman ya o baza na kate hémicycle pourquoi beaucoup ko télématé un jour bolobité trop c'est trop. Bo sali quelque chose. Tout le monde na bicyclos na ba poto tout le monde na maman soki problème ba télémi mais bino boza kuna boza sur place boza pas ebelé. Car ba produit bozui tissage bozui kabelo. Yo wana na chauffeur. Alors que bande kono basi musu ba ko souffrir kuna ba ko violer bango na ndenge moko ya pas possible, il y a pas de mots. En tout cas bino ba maman na bino un jour biso na bino tokotalana po boyeba ke un jour ou l'autre Congo est la libérer mboka wane est la libérer et puis est la libérer na ba résistant parce que batu mususu te ba combattant bazo aider bino mais ba résistant naza na kati na kanda makasi pona ba maman o baza na kati ya hémicycle bo baza kuna ba député ba boye na boye papa tout ça la boye ngai Léon Nazokio rapidement pona ezaki moi na bino tout beno kamba femme mais ngalo tikelo micro hein pesa pena conseil zota moi 1-2 minutes pesa vraiment conseil et pas ba maman o nyos tout ba va na banda ko ba olanda biso donc tout si sakana maman merci ba maman merci papa na respect au pesinga pona ko simba micro po pesinga micro pona mwana biso ya sanza na biso ya ba maman papa papi gene nzambe apambola yo e monani ke ozana respect ya ba maman car na muke yo sali ozana respect ya ba maman naza ko loba na ba maman na ko senga na ba maman nyonso congolaise d'abord bo bazali na mboka bo boza na mboka boza mertru boza lelo ko sala te to ebité mais ba oyo bazali na kati ya gouvernement wana bo baza ko accompagner occupation Attends 5 minutes, beaucoup de gens te posent la tête, bande de gens basi bazo za la violer. Est-ce que ba violer zo le kana Congo et quoi ça na Rwanda et puis ba rwandaise ba vanda. Mais bino bo vandi po boza na ba voiture, boza na sonité, nazo lancer appel na bino ba toza na hémicycle kuna, ba maman ba député ba ministre ba nini. Boza wapi? Bozo sala nini po na makambo zo le kana. Na moi écoute na tout na bino te po na boza na kata occupation. Mais alors na kata mboka na bino. Franchement nazoko senga ba maman nyo surtout o bazali awana Europe ba maman Europe to mona kabino na ba groupuscule bozana ngo na ba muziki ba biloko ebele to zanango mais ba maman
tant bozo salango bobosa na teke na sima bandeko na biso baza ko bomwa bango baza ko zala violer dans ko senga na ba mama oyo bazaka na pasi na motema oyo bazaka na pasi na motema pour na mboka na biso Congo boya ko région na biso na kata résistance biso na kata CCDP boye biango bien to lo barango tozana président na biso odombo boye bien chaque fois to lo bela rabino na kata CCDP toza ba résistant biso toza ba na ba mama résistante jamais tu changer discours tu n'as jamais si ma occupation tu jamais quoi accompagner occupation parce que eux ont les calambours en absolu Congo et ça la nulle par ailleurs donc bino ba maman bon vandate surtout na sans on a 5 na bino bon ça la vidéo belé bon dénoncer et là sans ango balabi ba si moi liberté bon loba bon critique bon loba bon dénoncer makambo ndezo ka na carte occupation na Congo et là on a ngana no ba maman yango na 5 boya corriger na na carte résistante boya Moutuno so touté, to sengi ba combattante té, to sengi oyo passe na monté maza révolté. Voilà. Une femme révoltée qui pense que voilà, là c'est trop, maintenant c'est bon, na kende co-région de résistants. Ogoya to yambayo et to ça ensemble. Et là on a ngana lo ba na pesi merci et respect na ba mama o bazana kat na passion lelo bazana kat na nzala o bazako lata té biso to lati puta bango tam soazan eloko ko lata té. Respect. Na pesi na bango respect na babano ya babasi o baza mikemiki o baza ko violer baza ko kanga bango na bazamba to monaki dernièrement ezali pasi ba mama boya to région parce que boye ba ke résistance muto ko eko libérer mboka wana ono tozo mona bazo sala wana ba mascarade na bango ba nini taratata c'est la mascarade bino no so biso la biso quoi. Donc, biso la biso cigarette de ça la biso air na bana maïka ni vandiga boye donc tu arrêtes de moi bière suis 5 de mon fou moi pas pour nous kana mona maïta yemanga la bana biso la biso donc au mas nga chiko sengo chima fait d'ailleurs attends le diga mona maïna ngata masa na ngai donc kana mona maïta moi matati tu ba kana et tout ça bali chez biso na biso donc tokos nyamo biso maison Gaïa amaso yo kuta tout dans la boca marque tout aquí yangola tout azali chez biso na biso ba Damas ko ba kuti tout au ta Belgique va filmer tout ça là azali dans la présence en norme de Lyon avec style avec Pichu Bilili nous en plein donc arrêtons dans plein de néons ça on a dit donc la mission c'est moi que tu vis l'image voici l'image à bien là on a commencé à faire le même niveau on va comme d'accord. Oui, tu es l'issue. C'est un biso na biso. Vai mo ewa. Ni masolo. Butiko ezali. Butiko number 1 mboka oyo. Oyo masolo mezo na biso. Dengo yebi akei. Amakila. Donc tango komi. Ko sepela. Ko zonga bien. Donc avant de place nous sur la ligne. Sur beaucoup à Lyon, adresse na biso ya Li 47 route de Vienne, Lyon 7e. Donc place nous sur Bozala, qui tram T2 station route de Vienne, Kalamingité moni biso na biso. Donc boya ebele, nous avons la bino, boya ebele. Merci.